Chers patriotes, Sangweza Madame Mouté, pour nous informer le peuple congolais et surtout Bampangia Congo central. Tous en liwa il y a grand maître Nemwanda Tsemi a outé kotika biso le 17 na 7h du matin. Lelo na banzi tokoza le 19. Donc ba commentaire au sala eza pene belete. Ndenge Kuluto Honoré Ngwanda kufelaki, ndenge Etienne Tshisekedi kufelaki, ndenge bamususu bakufelaki, ndenge yeba kufeli. Na arrestation na ye tangu azalaka honorable, tangu akimaka, tangu abimaka, ba o balandaka ba émission nanga ba yokaka na lobaka nini tangu na yoki Nemwanda Tsemi azoloba na ebaike ce n'était plus le même Nemwanda Tsemi qu'on a connu. Donc ce n'est plus le même Nemwanda Tsemi oyo tuyebaka. Ezaki maloba musala nzambe. Mais ezana bato belé bazwaki yango au sérieux, les appels na bato belé bazwaki yango au sérieux te. Nemwanda Tsemi était-il empoisonné? Tout ça point d'interrogation. Tangu bazoki no kangaye na bato Chilombo atindaki ezalaki nde Chilombo kozanga mayele bato oyo basala eloko wana batindaki Chilombo po bango ba se couvrir po baloba ke lokola Chilombo asali ebo amemi na hôpital nde kuna bako empoisonné ye nzoka ndezaki nde mwana te ezalaki déjà biloko ya kale kota na kati ya nzoto. Ba oyo bayebi histoire ya Kulutu Ngwanda ndenge akufela bako oyeba pe oyo ya Nemwanda Tsemi ndenge akufela oyo baza penza batu ya renseignement na banzi mikolo ute koloka nasalaki video nalobaki Nemwanda Tsemi il était entre la vie ou la mort. Il était déjà dans le coma. Mais gouvernement congolais, pourquoi le Belamote? Pourquoi Baneko le Belamote? Mouto azaki honorable. Mouto yo azalaki une opposition contre le gouvernement ya Kanambe. Oyo batu nyonso baebaki. Ba le Belamote. Babandi ko utiliser moi si na ye akoma contre nani mobile na ye po balobaka moi si na salaki bo wasi na salaki biote likambo ebanda kala ndeko nanga na ba obatikali soko do sala politique na kati ya mboka na yo foko batela monoko. Surtout tant que dictateur Azawana Aza soutenu par ceux qui gèrent le monde. Agoko Bomayo, Baosali Lomote. Na 18 ans ya Kabila. Boni ba kiti na sema bele. Mais bakatumba mwake o babana ko lobate. Akitsa mwana sema bele. Ce qui m'a émission de Katumba moi qui a kufa, vraie histoire nango, Olympique va congolais maramingi.
Vraiment, ils ont passé. Ils ont passé. Ils ont dit que Nanyo Sowana. Tango alobaka Kabila c'était Rwandais. Azako ganga yango Kabila c'était Rwandais. Parce que bato diaspora balinga ki muta dénoncer. Mbanda pa bana ko dénoncer. Na minute wazapi. Etienne Sekedi pa lobaka zogi sai na Rwanda. Sikwa zawapi. Le combat est pluriel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Combat au na RDC. Ce n'est pas seulement un combat physique. Lelo oyo, monde entier, mboka oyo, bako libérer facilement les RDC. Parce que ba bloqué na est, ba zoaka na ba ndenge balingi. Ba yebi ki Afrique ba ndeko telema. Mais RDC ko zala armée zate. Nazo seka ba politicien na bino tango bazo keno wela une élection. Parce que bazo ko kolobate. Parce que oya ko meka koloba, akolanda ne mwanda tsemi ba viengwanda ba ya tienne Tshisekedi. Ndeko biso ba oso kina bakati bakini de na yebite so za sur la vie. Na yebite soki ti le l'autre cause de la vie. Fini pour ne mwanda tsemi. Nazaki na mutu oza direct na mwana ye. Mengai na bana lingo kota mala mwana ye te. Alors doute zate ne mwanda tsemi n'est plus. À Koufi le 17, à 7 h du matin, avec beaucoup de réserves, j'étais informé de le bayangote pour créer un problème. Décès de Nemwanda Tsemi, l'histoire glorieuse de celui qui s'appelait Zakari Badiengila. Bon, il s'appelait Zakari Badiengila. Nemwanda Tsemi signifie à Kikongo l'esprit créateur. Cet ancien député national est né en 1946 au village de Ntsuku, Malombo, dans le secteur de Mongolwala, territoire de Luozi, dans la province du Congo central. Son père Ntsemi Thomas et sa mère Paul Ngimbi sont tous originaires du Congo central. Nemwanda Tsemi est sixième d'une fratrie de 7 enfants. À l'âge de 12 ans, il est amené à Léopoldville par M. Bakana Pierre, un proche de la famille. Élève à l'Athénée de Ngiringiri, inscrit en maths physique. Après son baccalauréat, il est inscrit à l'université de Lovanium, actuelle université de Kinshasa, dans la faculté des sciences, département de la chimie. À la sortie de l'université, il deviendra professeur de chimie, physique et de mathématiques aux humanités scientifiques. Il dirigea dans les années 70, depuis l'Europe, clandestinement, un mouvement à faveur d'Albert Ndele, après la mort de Joseph Kasavubu, où il signa des correspondances sous le nom de Monimambo. En 1986, il va fonder le Bundu dia Congo sous le nom de Nemwanda Tsemi, une organisation mystique
et devient Longia Congo, grand maître de la sagesse Congo, où il prône la révalorisation de la culture Congo en général. Il a été tour à tour chef de laboratoire de chimie à l'office de route, agent à l'Institut de médecine tropicale où il fut nommé chef de section bactériologique à l'hôpital de Mama Yemo, aujourd'hui hôpital général de référence de Kinshasa. En 2006, il est élu député national sous le label de Bundu Diamayala, son parti politique, pour le compte de Luozi en 2 jours de campagne, car interdit d'y séjourner. Il sera réélu en 2011, cette fois-ci dans la ville, province de Kinshasa, circonscription de la Funa. Zakari Badiengila dit né Mwandatsemi est père de 10 enfants. Licencié en chimie, il est auteur de plus de 113 livres en français et 120 à Kikongo, dont le Makongo, un livre sacré de la religion Bukongo, de près de 1000 pages. Oui, de plus de 1000 pages. Il a également publié plus de 3300 bulletins appelés Congo Dieto. Alors, nakota ngonyo sote o ezaki nécessaire yangwana, mais ekozonga kaka peut-être moins de 10 minutes nakolo bango. Quelques-uns de ses écrits: l'authenticité et la religion, révalorisation nos langues africaines. Non, revaloriser nos langues africaines. Voici les Munu Kutuba, les statuts de Bundu Dia Congo, l'authenticité et la civilisation, l'authenticité et les tribus, les saboteurs de l'authenticité. Allez à Mama Yemo, Bundu Dia Congo et l'authenticité, la conférence de Timasi, la structure de Bundu Dia Congo, le message de Bundu Dia Congo, BDK et la conférence nationale, l'histoire du Congo central, connaissez les Bakongo, la langue Kikongo, réhabiliter la culture africaine, le Kikongo et la science chimique, les discours inaugural de Makongo, la spécialité de la religion Congo, Jésus et la Bible, terre du Congo, le Kikongo et l'académie militaire, le Congo central. Non, monsieur le professeur. Les nouveaux portugais de Luanda, les enfants de Né Congo, la renaissance africaine, la province du Congo d'Ia Luango, du Congo d'Ia Liango, mes références. Longia Congo parle aux jeunes Bakongo. Le pétrole du Congo central, les cultes panafricains, l'état de Kwimba, le Kikongo et l'enseignement, l'union de Timasi, le Kikongo et la science de l'élection, non, de l'électron, exonophobie, non, le problème du Congo central, au gouverneur du Congo central, premier ministre Kenge Wadondo, l'impression du Makaba, les noms de Bakongo, la boussole de l'union de Timasi, l'espace culturel Congo, les ennemis de la culture, le sectarisme chrétien, l'autonomie des chrétiens, le gourou du mouvement politico-religieux arrêté vendredi 24 avril 2020 a été transféré samedi le 26 avril de la même année dans un centre psychiatrique de Kinshasa en République démocratique du Congo afin de déterminer s'il a toutes ses capacités mentales. Il a été poursuivi pour rébellion
atteinte à la sûreté de l'État et l'incitation à la haine tribale. Né mandaté, mais c'était mercredi 18 octobre 2023 au centre médical Nganda, Kinshasa, après 4 mois d'hospitalisation. Alors, mes chers frères et chers amis, Boyoki, Obaoto Tindelanga, Ngana Ebika Koufai le 17, mais Bango Balobi a Koufaki le 18, après 4 mois d'hospitalisation. Donc, Nemwanda Tsemi, un ancien honorable, un chef, il y a parti politique, il y a Bundu, et en plus il y a Bundu Congo, na Bundu Mayala. Mais gouvernement a lobby yango teke, Nemwanda Tsemi a hospitalisé 4 mois. Nemwanda Tsemi a commis na coma na bandi plus de 2 semaines. Mais balingi koloba yango te. Botopsi basali na centre Nganda, balingi koloba yango te. Date o le 20 bazotia awa, eza date o bakangi ye na Chilombo. Mais oyo eza avant Chilombo batia yango te. Tellement nouvelle yango na kota na ba recherche te, mais na informé kaka peuple congolais en général et peuple Congo en particulier, baibake ne Mwanda Tsemi aza lisusu na biso te. Bakangaka ye na Kabila, bakendaka na ye, bakendaka na ye, basala ye o basala ye, tant ba moni ke ça suffit, ba libérer ye, babike kende mais surtout au côté hôpital, ça y est. Voilà. Ndenge zalaki pe na kulutu Ngwanda, tant ba yoka ke butangwanda côté hôpital ba bia esili. Tant ba yoka ke butan Etienne Tshisekedi à côté hôpital esili. C'est pour cela bozo mona ba politiciens nyonso bazana RDC, ba koma ko banga banga. Po so akufeli ti ndenge kulutu Ngwanda kufayite akoya okufela ndenge Jacques Mbando akufeli na makofi. Voilà, bandeko nzamba pa molabino ona kwa koyebisa bino yango wana na ndimite ke na sala émission musupo na Nemwanda Tsemi. Bon, na koloba te mais na yebite parce que aza susté. Ba ennemi ya peuple congolais, ba ennemi ya Congo central, ba sali o bako sala. C'est pour ça que nous avons John Numbi aza ko ya ko loba makamabu zoba aza ko préciser te soki yaza na kaya nani. Merci beaucoup. Na sala ki yango à la veille ni eloko yo vidéo oyo, mais nazo kende déjà quelque part na obimisa yango epai na kozala nde na kobimisa yango. Merci nzamba pambola bino.